parle d'aboko male, qui parle d'aboko. Ok, parle d'aboko male, qui parle d'aboko. Male dide, mano se kaolo makude. Qui parle d'aboko male. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote et belé bisika bizubino. Bah joyeux Noël, bonne fête. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Wande konangai. Zambe vraiment to sengie merci mingi na ndenga bateli biso. Vraiment mon pépé oyo ezala ki makasi et puis ezo continuer kaka tomi batela bande konanga bolemba te ko se protéger hein bolemba te parce que corona est comme ko changer ba forme ya ndenge na ndenge vraiment tomi batela Zambe azali na contrôle na nyonso to na nyonso bande konanga itoye kaka ndenge toyaka biso to lingi bino mingi yango tolobaka toujours yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo bobo to bondeko na bandeko na biso nyonso ya église ya catholique vraiment ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel voilà coucou na bana nanga nyonso ba sepelaka na la danoise coucou vraiment topesipe matondo na bandeko na chaque mbangiste vraiment tendance nyonso tout confondu hein bambote na bino ba bonne journée bisika bikozwa bino beau partager mission tolamusa conscience bino boyebi la danoise na ya vraiment pona kolamusaka conscience na ba oyo basepelaka na ngai na ba oyo bakoyoka nga la première fois beau s'abonner et puis au final cloche de notification pona ozangaka ata conseil moko te soki opoza na conseil ya kitoko obengi la danoise olobi ngape na lingina la musa conscience na domaine moko boye ekoza la domaine moko ya famille domaine ya géographie domaine ya mathématique tous les domaines bande konanga bozali bienvenue vraiment na se ya sous le baoba awa ka tolandaka ngo bongo mwa kopati kopwa café vin blanc vin rouge bande konanga le mikolo yo mwa coca whisky muke tozanga kati ya hiver elekaka nango toko sti ezanga te biloko ya moto pona koevite ba maladie oyo bon bande konanga sans tarder hein naye tona mekanano likambo moko bande konazo comprendre ngo te na bengiseli yango prophète Timothée coucou merci na ndengo zo sepela koya ko répondre biso na ba question na biso parce que ça peut facilité ndenge batu bazara toujours ko rejeter ba pasteur ko rejeter batu ezaka facilité muto accepter aya l'invitation mais yo zo salango merci malgré na bengisi ba pasteur malgré batu ba bengi balobi eloko yo ezaka ko ekangami nga na mutu je ne sais pas tant mususu bino batu bokoyoka nga sikoyo bokoyela nga ya peu près ba explication en tout cas ezolekela nga et puis nazo comprendre te tina âge oyo nakomi tina ndenge nayebi combat spirituel ya mamolangi ti ndenge nayebi batu basambelaka kuna ti nayebi na nga moko nasambela kuna na à peu près 10 ans na Danemark ndenge nini na eloko babiloko oyo ezobima mikolo ntango aksa obali mobali ya démon ndenge ni biloko ezobima boye na combat et puis comment les gens babomba yango bambula na bambula vraiment bande konanga eza pasi comment bokoko kende penza bakata yo suki na délivrance bamsu bakata bango 3 fois bamsu 2 fois bamsu mbala moko bamsu 10 fois ba mama bozo kende bazo kata bana bilo ba kovo soki siko suki ya muto ezalaki ndoki
Donc bele ba mindele nyonso nzamba pesa bango basuki ezokita ti na ba fesse na yebite baninge bakata bango basuki soki totali ba dessin o ba photo nyonso ba representaka Jésus to boy keza Jésus te mais balakisaka Jésus na suki ebele soki totali bandeko na ngai vraiment même na Bible bazoloba ke suki ya mwasi eza couronne mais ntango yo okei mpenza bandeko Nzambe même si otangaka na yo Bible pe te mpona bakoko na biso akala mpe bandeko otanga mpe Bible te bayeba mpe liloba Nzambe te mais koma kaka yo okende esika moko boye mpenza bazokata suki bino moko boyebi bato bakataka suki balobi ke bakati bango suki mpona bazokende ko purification ya masumu na bango bien ya babiloko na bango ezalaka ba indien siko église vraiment ya komba ezalaki na science nini ba ki indien ezalaki kuna na kati ba science ebele ezalaki kuna na kati po eza normalité. Même kaka à cause de ça bandeko bokoki kofungwama misu te okotika boye bayebi soki babi bon après 7e jour na yo ya jeûne ou bien ya nini bazokata yo suki okope kofungwama ta misu te lobi yango ozomona soki bazolekisa bato ba jeûne bakolekisa jeûne après 7e jour ya sec parce que tu es déjà affaibli ba rendre yo faible oyebi susu te nzoto eko makasi te makanisi ekei bamosukutu bazalaka wana baza donc na jeune yango ntango azoleka badelivrance yango mbala moko kutu azali su makasi te bandeko na nga c'est quoi koma bokokoma na bato na niveau wana kokatakata bato basuki bambula na bambula bandeko na nga avant kutu mobutu akufa komba wana sebotamaki ale botiki yango bambula bakatikati bana bilo basuki banini sikoyo lelo bokoya ko apprendre ke biloko wana eza biloko lokuta eza ba biloko moko ya ba deuxième monde eza ba biloko moko mabe boko sala nini bino bato bakata bino basuki non il faut bo sala likambo mo bo donc na ebité bo sa ba prière bo réclamer pa ni basuki na bino ekenda di fait ka bakati yo kaka suki balongoli yo suki batiki kovo na volonté na yo moko te po bato musu bayebi ke bazoba o bakoloba bongo tango bakata bato basuki na salon to yebi place bakenda nango ce n'est pas la même chose ezali ndenge moko te vraiment bandeko nanga. En tout cas na yoki pasi na lobi tete ngai na kotika likambo ya aksa te aksa tika biso ba oyo bato basule baoba bato ya pambala to sala makambo ya zo sala osepeli na mobali ozwi osali mais eza bango te aksa koleka na cher wana te taba cher wana oya combat spirituel ba ezali pourri c'est rempli de serpents et de serpents eza cher bo ofona ba purifier yango na bazo matala ba cher na ba bêtise to comprendre sikoyo donc bango moko ezali mwasi moko pe alingaki asona na biso makambo oyo ya basango oyo mama soko yoki mongongo na ngai benga ngai tolobaki tokobengana nde koma meme mama olanga bande kose coopérer na basango bomonaka basango na butu bazokepa basango nga naza na moto ya monene aza kuna na komba abe moko oyo pe a son âme naza sika sa kufa abe izwa azalaka abe na Saint-Luc nga nakenda kotika na butu na ba 3h du matin balamusi ngai Rita lamuka ke otika nga me mama wana sambelanga na komba
Abi wapi abi na oke kakotika nga butu eza makasi. Fona kende sika moko boye. Nga ba pongi ka na sokoli ka misu wana na longoli pyjama na brosse na lati na bongami wana na koti na jeep. To koti ku to lobana na biso pete na mutake na enda otika masolo pezate. Ya alobi no nga bi ok chauffeur bon ba chauffeur pe ba yena mtabi no memanga moko. Bandi ko tokena na mwasi wana. Ti epa ya abe wana. Na butu wana to komi suko oh. Nga yebi Saint-Luc bien. Abi oh to komi na l'église à Saint-Luc. Alobi to longwa ki mo avant donc il fallait y rendez-vous les à 3h du matin. To komi wana pa to kuti déjà sango wana telemi ala tipe bilamba na ebia basango. Okomi avina ngate yo kokita na ote tikala. Ngona tikali ya kochi kuna. Banda kota ki asali kuna ti banda 3h du matin ti 5h du matin. Ngana lali nanga kutu na oki nanga pongi nanga na zongi nanga sima na longwe na liboso na fede na jeep na liboso na zongi na sima na canapé sima na lali pongi nanga ti na moika pa un mobo abeti kaka pa na tala bona montre 5h du matin pour moi et mon lili moi soso bandi ko ba koko joko pa to zongi nda siku bakambuni bakenda ko sala na sango kotubela bon il faut zaka na butu mais bazo sambela kuna na kati église wana bande ko nanga photo fongola misu le moment est venu faut ko fongola misu faut muto aloba bande ko bana balobi ke babenga kango coup d'état kuna coup d'état il aksi nini coup d'état na combat spirituel ba jeune fille ba jeunesse ba pesi comme coup d'état il aksi ke obimi no libanda ya komba okezo mubali parce que ba garçon yo baza kuna na kati ya komba baze belé ba olinga bo bala na bango te bana pe balobi soko tali bango ba betela baza tina te donc ebele ba betela bilamba quand même polo mais tant muto ko bimara bo pa afungwami wana ba témoignage ya bato bazo pesa butu na moi na kati ya lift na sule baoba bande ko nanga bolamuka balobi na kati kuna bolingo ezate donc ezalaki déjà na babiloko ezolakisa ke kuna ezali église te kuna ezana makambo nzambe azali te Jésus Christ atikeli biso eloko moko te na mokilo atikeli biso ba voiture te banda kute atikeli biso eloko te Jésus Christ kutu atikeli kotika pe ndaku te to moni pe pa Yesu Christ kutu bandola la kamini na libanda si babande ko tambola wana ko 3 ans wana ko évangéliser wana Jésus Christ abandola la mingi libanda bambule zo betela bango ba bilemsu balali na kati ya bato emsu balali soki wapi baza ko kene ko évangéliser bazalaki na besoin ya banda kuta parce que on ananda kupana sana ngoni atei lelo azongi alongwe akena ena kote batei na masina ake alongwa kete na ngaba batei na mpinza donc vie na bango eza kibongo c'est ça aussi la vie que Dieu nous demande tant on dit nzamba so biso boke na monde entier parce que nzamba linga to za ba nomades nomade aza mutu moko avanda esika moko te abujaka ayebi ke awa bikolo biloko eza koto te bikolo korone koti na Europe bato babimi na bango bake donc nzambe alingaki mokili bobe ezala malamu ezala kitoko ezala bien maladi moko koya koto eloko moko koya biso nyonso tobimi na biso tokende biso na Afrique bon vanda pe kitoko ba musu bakena bango na côté mususu donc côté bo eza sou bien te bolongwe donc c'était comme ça la vie mais lelo motema mabe ye
ki motema mabe eye kosala ke bato na bato bakomi kobongisa biso tozwi na biso parti oyo tobongisi awa tokomi awa tozwi États-Unis tobongisi États-Unis ale bato ya mitema mabe nde baye koya sikoyo na Afrique. Comment kosala bato bandeko na moko propre mabe boye vraiment na kati église mamolangi pourquoi outaka wapi Nzambe comment continue biso bato lokwa ba mamolangi na mokili ba awutaka wapi cette mama là awutaka wapi mama na eda tata na eba nani bandeko na ngabo bima la église wana oya ba 100 jours même ba église ba mama Shabani wana po bolo baka mama Shabani même nga mama Shabani na zana au contre yo. Est-ce que yo yebisaka biso ke bakata bato basuki soki yo po kata bato basuki kuna arrête wona eza basenya pauvreté basenya humiliation parce que soki omone biso tango tozokola soki bakati yo suki ba humilie yo cela veut dire que balobi non osali kindumba ou bien ozo yoka te na ndaku balobi tokotala tokokata suki wana ozosala ngo ba fier. Donc eza sini ba emilie yo mais tango yo ke na église eza kuna ezolinga ke yo zala moto ya bien ozala na gloire ozala bien. Pourquoi encore on va kokata suki pona ozala emilie ozaka emilie par rapport na nini mama bozo ke pa banganga ba okata bazo senga bilo basuki bozo banga ganga senga ika suki ya mwana na ngai bandeko tokena na lisolo moko ya mwana mwasi moko bo témoigner yaki mwana mwasi wana botaki bana abalaki mobali na ye awa kana na poto oyo ka tozaka na poto awawa aza na poto awa soki na Londres awa na Angleterre awa mwana mwasi wana akutani na mobali ana bambongo na ye kaka mobali ya Congolais oyo nzoka ne mobali na azala bakisi mwana mwasi wana baboti mwana ya liboso baboti soki bana soki misato mwana liboso wana mobali na ye na âge moko boye na bosani ayebi asololi na ye avant d'ici bien abi mama omoni bambongo yoyo et puis bambongo mwasi wana zo aider famille na ba famille otobotami oyo baliaka bambongo mususu ezanga tina. Moi je peux pas me sacrifier ma vie comme ça pour na ngana pesa mbongo na mama na ngana tata na ngana noko na ngana famille non parce que mama na ngana tata na ngana ba se sacrifier te ba tikala kokota bonganga te pour na ngai la danoise na la riche. Donc moi aussi je le ferai pas. Moi si wana moi na vandi sa bitala ngai nazalaka na ngai na bakisi naza boye bambongo nyoso mona katuka soki mwana oyo to sacrifier te yebaka ke tozana na bambongo te po ni mobali avandisa ki ye to poser na ba question mobali boboti ne mwana za bino mibale akoyipe kozwa na ye mwana parce que yo oza bleu oza na yo oyebi eloko te akokosani akozwa pe mwana alekisi sans tout na yo mais so omoni moto avandisi yo atuni yo omoni ndengeni cela veut dire kazo mono za na lumière en Nzambe ozo protéger bana na yo azokoka kozwa bango ndengwana te yanga kolinga nini avandisi tango de avandisi yo sambela Nzambe loba o eloko ni mobali na ngai azoyebisanga mais okobosa na Nzambe otali matériel ke mobala lobi so na sali yango te mbongo kozala lisusu te ba famille nanga so ba pe bien ba parents nanga ba doti na bango ba mbongo boye na boye ba ndeko nanga mais tu en Europe musala ezali ngala kati ya Londres na sala ka part time ba bengango mita na lia kandeni na lata kandeni alors boni batosko bazo sala ba temps plein. Alors yo zana nzoto makasi olingi nini mobali no ayela ko bambongo ya kisi bandeko na ngai eloko nini mobali wana yebisaki mwasi wana boyoka mystère oya suki eloko ni ayebisaki mwasi wana bikata mwana suki zwa suki wana nyoso pesa ngai yango
pesa suki na ye kata ye na manzaka zokisa mwana wana zokisa ye na yebi te mama soka zwaki gilete soka zokisaka mwana batu ndenge nini zokisa mwana bimisa makila wana sagi pakolango na suki pakolango na manzaka kangela ngai yango pesa ngai mama wana ke azokisi mwana na ye akati ye suki bandeko na nga bomoni nini matière oyo ebotaka suki matière oyo esalaki suki ebota na mutu ezali ebota na samapeka ebota ba parti nyonso bino boyebi ba suki ebotaka ezali même matière oyo bimisaka manzaka soki boyebi te manzaka na suki ezali eloko moko lokola ekomi na kote ya maboko na makote ya misapi ya makolo epesi manzaka mais ntango ekomi kota mutu kote ase ya masasamba epesi suki ezali même matière eza na différence moko te na laboratoire so basengi yo manzaka ezaka basengi yo kaka suki soki basengi yo suki basengi yo kaka manzaka bandeko na ngai mwana na bazwi ye manzaka bazwi ye na suki nde nayebisi bino bazwi na makila bapakoli azwi akangi na liboke apesi mobali na ye akei na bakamaradi na ye kaka awa na kati ya Londres bazwi avion bake na Nigeria tango azongi abi omwana suki ebotaka mwana na mutu lisusu te bato ebele balobaka basuki na nge ekenda wapi bamama mingi ya komba basuki esila bango na mutu boloba verité bobenga la danoise boya kotémoigner boya kolamisa conscience baninga na bino bakota lisusu te bakende te soki bakata bango basuki te baboya basuki na bango balela mawa na nzambe basuki na bango ekenda wapi botala mwana oya muke ya mobali bazwi basuki na bake nango na Nigeria mwana wana suki na butu ebotaka lisusu te kaka ndengwana bandeko mwana wana bapesi ekila balobiki akoki kobetela mbula te koma nganga ya modeli nini wana ke lokopesa ekila ya makasi boye yo pe papa ondimi oyo kopesa mwasi na oke mwana oyo akoki kobetela mbula te bandeko bamama wana batela mwana me mukolo ezalaki mbula ebeteli bango mama leli na mwana na ye azongi na ndako mwana fièvre bandi apadi kolenga kaka malili mama malili c'était l'enfant oyo alingaka mama na ye mingi mwana ya liboso malili mama malili mwana fièvre bake na ye na hôpital awa na poto awa balobi mwana kufi mama leli bandeko baleli bato mosusu tokendaka kolela bango nzoka nde bapara bayebi na bango mpona nini mwana na bango akufi mpona nini mutu boye akufi wana biso bainonsa mowei toleli koleka kutu bafemme pleureuse bobiba bozokotisa malédiction na kati ya bandako na bino bozokotisa esprit de mort botala une femme pleureuse na kati ya combat spirituel alela na zemi mikolo nyonso mais un jour baniati ye na zemi na ye wana na kati ya combat spirituel kaka avant pembeni awa bango bake somba bilamba balata na libala ya aksa tala sacrifice ya munene libala wana esalaki na kati ya combat baniati mwana mwasi ya bato na zemi mwana mwasi innocente na kokota na kopanza nyonso. Je ne juge pas. Je fais que ce que Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens 5 à partir du 10e verset, 11e verset, 12e verset, 13e verset. C'est ce que moi je veux faire. C'est pas normal. Bandeko na ngai. Mwana wana kufa. Bazwa mbongo bazolia bambongo. Un jour mobali wana akoki pe lisusu te. Akufi. Akomi ko bimela ba para ya mwasi.
mobali ya mwana mwasi wana akufa komi ko bimela ba parents ya mwasi abandi ko bimela mama wana abandi ko ya ko kanga ye na butu ko fina ekingo mama ya mwasi pe akufi ba fina ye kingo ba etufa ye na mobali wana oya kufa wana. C'est vrai quand on dit les morts ne sont pas morts, c'est biblique. Hey, yaya, ba fina ye kingo. Mwana mwasi wana mama na ya kufi. Mama na ya zoyebsa mwana nena zolota ka mobali na yo. Komba yo mababo kilo ke ndeko lota mobali ya mwana na yo. Botala kindoki ya ba Congolais. Afina ye kingo akufa. Mama wana akufa kingo evimba akufa. Mwana mwasi no lia fungula misu te. Mwana na ye moko bani ko bimela ye mikolo yo. Mama na ye ko zwa yo okende ko bokola ngai. Naza ngai moko esika nazali nazotelengana na kati ya Nigeria aw. Naza na mutu te. Yaya batu musubo mona na banzela bana ba fazer bazoleka bazotambola baza batu bakufa. Bazo bango na ba mama na bango banganga benda bango na bamboka mususu. Bande kubosa la attention. Attention Bazo sacrifier bato ebele to boite to bota mapona to kufa. Mais bozo ke na ba église kuna bato baza ko kufa. Ba nani ba kamba ebele église ya koba spirituel ba kufi kaka boye baliwa moko donc incontrôlable je crois. Ba kufi ndengwana. Botala mama wana na zemi na ye bandeko na koyebisa bino batu kuna na komba wana bato oza avant zwa zemi ba complication na zemi na yo ba complication ko kaka ko kwei boom muta ko oza na zemi okwei kaka po zemi bima okufa kaka okende ko bota okufa kaka pona balobaka ba komba ya nini. Poni ni biso to bota ba combattre to boti ndenge nzamba lobi abike no okoyoka douleur okepo yoki douleur normal oboti pe. Mais tango komika na combat mama ko bote komi au problème. Oboti mona liboso na combattre oboti normal oboti ami balé na combattre no yami oyo ko bota ka oyo zaki na kati ya combat bande ko liwati liwa. Nyoso na tozo mona ba signe wana te bazo sala ba sacrifice botala ka ba tunabilo ba représenter la bio na église ndenge ba kufela ka bana kuna même les représentants mo azaka na Londres kufela mwana wa représentation ya mboka nini kuda akufela mwana lipasa représentant ya boye ba kufela bana na ba kufa ka dans les vides terre. Toza quand même namboka poto. Ba sacrifice humain. Ezoleka kula ba sacrifice humain ezoleka na kata ba église. Ce qui da ba katio ce qui est sacrifice humain c'est ta vie qui est partie. Ta vie spirituelle, ta vie physique, nyoso richesse na yo nyoso. Oh nyoso zo mona wana. On a zui, on a gagné boye ezabilo kwa mikie ba miette. Isabelle n'aura pas son temps de belé nyoso ke ko tika na kati église na ignorance. Bande ko yo le la kat chaque jour ba femme pleureuse bo bima na kati kuna ya ba femme pleureuse. Ozo le la nini? Qu'est-ce que ozo le la nini? Yo so mona ba soso bazo le la. Bala mukila toko koko alie na ye. Ozo le la nini? Maman on est femme pleureuse kaka wa aksa bazoke bakeko ba sacrifier mwana mwasi wana. Bango bakeko soba babilamba la Turquie na wapi. Yo oyo zaka kuna o contribuer tango nyoso dalibala na o mema famille no mo baboke soba bilamba la Turquie. Bande ko na ba fungula misu. Sortez na babisika wana même o ba komba nyoso bokimo babo bima. C'est un esprit diabolique qui buteza na kati ya ba église wana. Bo bima na kati ya ba komba wana. Bitumba ya nini?
Ba guerre mondiale et les cas ici la première guerre mondiale ici la deuxième guerre ici la ba guerre et les cacao ba bitumba awa on a nord na sud ya Congo dali ici la ka bino bitumba dino ko bundaka vino mo bimba o kele ko engage ka ba bitumba la vie na yo. Pourquoi? Ndeko moi si aso sambela pa ba pleureuse a wumela kuna zwa zemite. Aye ko zwa zemi soki zemi a bolimo soki zemi a kindoki soki zemi a nini. Na zemi na ye ale kecha oyo kecha oyo aba mwa mobali na ya kanga ye na Afrique du Sud bazola la ye na mobali na mbeto libala na bango. Kecha wana bozomona. Kecha zoke kolinga mobali oyo aza soki elongi lokola iti boyebi iti film moko boy. Kecha otiki mobali no pacifique pono que noko bima na mobali wane lungi aza soki ndengeni bino boza bana ya malédiction na ozo yebisa bino mama na bino ye moko pa lobaki mwana mwasi azo représenter Kecha après Kecha ke kona ye koluka bilamba mwana mwasi wana ndi azo kende na église pona akende ko remplacer na ba mama pleureuse. Est-ce que komaki 2020 oyo eza makambo bandeko akomika azokende koma yo peza Kecha wana oza na mbongo ebele ndenge wana bozotambala na ba jeep na banini muto azo représenter yo azotambala na makolo okopesa ta mbongo tata 100 francs te azwa ta moto azwa soka ta taxi kaka azwa taxi ebe abengi taxi ye ezuye na nzela telemi na taxi ememi tina dans 17e Kuma kotika eta mwana makolo azo beta makolo mama wana na zemi na ye akomi na nzela alibazaki na mama mso azaki na bana mama mo akute na mama mo ka ya komba boy na bana na ye bana babota mikuna bana bandoki eza normalité mama wana boti bana na azo kipe bana te basoke na bango désordre voiture ezo ya elingeni ata mwana mama wana kutaza na ye azana ye kuna te banyata na ye bango mwana ye mwasi wana lekende ko akanga mwana amikimeli voiture nyati ya kufi si place na ye na zemi na ye bakufi Kecha kuna balela ke bembe wana wapi est-ce que balela ke ona kati église là-bas balelie bembe wana isikani na mwana mususu bapese poison kuna na kati ya komba bango na bango bapesa na ba poison nyoso la bozomona ngo te bo bima. Ça c'est comme trop. So ok si ko zomona clarté. Ok mboka mo bo mukanda ozwaka te. Obunda ni na France ozwaka mukanda te. Bima kene na Hollande. Ok l'église mo bo banda ovanda bana ba 40 ans, bana ba 35 ans, bana ba 25 ans, bana ba balaka te banjuluki okokota jeune. Ovandi 7 jours mwana mwasi 7 jours à sokolité. Abali ko bima solo mais déjà ba démon ba koti yo yaya. Qui es-tu yo mama oyo zanani obimisa kabatu osara batu ba délivrance yo nani? Qui es-tu? Bobi ma biso toko lembate. Aussi longtemps aksa alongoli na libala wana te. Azaka na libala wana toko tika ibino te. Batu ba wanda waka ko témoigner. Bo lembate congolais bo lembaka noki bo lembate. Bo benga yaka ko témoigner expérience na on a combat spirituel. Et lokonin epesa yo. Bo lembate. Église bobamba miyibi ba commerce na kata ba église kwa kote ka ba kaleso ba soutien ba nini ba donc kimo yibi nga ba se ba benga ba bila danoise kota na komba kende ko vana na Bruxelles kota na komba Bruxelles banda ko teka Jésus-Christ biloko kaka boya yango bino bosala na kata komba ko teka na kata église tala biloko ba teka cher mutu boka ko yela bilo na uti la frère d'ici na ba rideau tout na ba rideau na combien kaka na komba oyo ya Angleterre na kenda kuna ba yena ba rideau na tel ba rideau kitoko combien azolo basoki 500 livres na rideau moko siko nda kuna na msoza la ngabi 500
Mais la telle maman ou ta fait d'ici nabi osa la problème. Ozo sakana na 500 livres. Hein? Bande konanga rideau moko ya muke hein. C'est qu'on dit qu'on a mobimba o tata mso 4 rideaux wana pas de compte. Bande ko botika laisser tomber. Na kobo ke nanga na suka bande konangai. Bo partager bande ko bo partager. Passe koti bande ko bo partager. Na bando yela bino batu baza ko témoigner nga nazo sai na bino ba audio dango batu baza ko témoigner na sai na bino ba audio. Toko lemba te muta ko lembisa nga zate. Tibu kolonzamba ko yebisanga tika dako tika te soko bino bata mokili. E loko ni nango esila te sila kana ndeni. Aya déclaré na biso ka za deuxième bureau. Soka déclaré que non nazali deuxième bureau à partir ya lelo ba deuxième bureau est autorisé. Wana biso to tiki axa. Soka déclaré l'autre côté. Axa oye diana ki sasa kuna tozo zela o dimanche. O ya la mobile la kati église wana. Bo toyo kama te ya nini boko te. Toyo ke loko ni mobile la ko sala repentance te. Nzamba ko yoka repentance na été aussi longtemps à sali repentance te a et pas à moi si nae aya ko déclarer divorce na et devant cher devant l'église et cher na bino ba nyoka da ba nyoka yo ke na délivrance obimo banda ko lota ba nyoka nyoka memi bébé nyoka lié loso nyoka rouge nyoka jaune eza makamboni. Ça c'est la sorcellerie na kati église nanda ku da bino lota ba nyoka te OK ko lota ba nyoka na église. Est-ce que c'est normal? Hein? Oh, mais non. Sortez au milieu d'eux. Sortez. Bon, bima. C'est le moment. Toko tikate. Maman, axa égale fondation. Égale fondation, maman, au langue roche. Bon, lobateo, axa, eza axa. Poni bozo sangisango na combat. Combat, eza la kate. Ezali fondation. Mambo langi bina tato langi ba kufi ba tiki bana na bango testament. Kombo mutu moko eza te. Eza kombo ya ebani na Alain. Ti na Enis même on a Guy azolo ba Guy kombo na eza Guy na kati testament eza Guy eza Paul te ba kombo na mina lukuta bozo changer ka wana ba kombo ezanga tina ba pesi kombo na kitoko okene ko lataka kombo ezanga ta sens bazo tala kombo mbeza la sens te kombo kitoko na munoko te ba kombo pambala bande konanga merci. Il y a belé koloba mais audio to soukara na même minute ya boy parce que place aux atteint na ba téléphone alors boza la vraiment branché mama bengala danos ko bangate ko kama tapete on a modifié mon ngongo na ba ko yeba ngai parce que ba ozo bangani ba mama Congo Brazzaville merci boke ina Congo Brazzaville ba yeba ki makamba ba shegete ba yeba ki makamba bana ya ruité. Biso ko église en combat spirituel mute bimisi bana ya rue kunda na kacha Congo Brazzaville yoka soni tokenda ka isika tokenda ko bebisa bo changer bo bima kuna ba mama nyoso bo boaka bana na bino bo récupérer bana na bino boko souffrir tant boko ma bakoko lelo boso dondwa na sambe na komba bana nga bandoki na zongisa bango na buaka bango zelo koma koko soki bata komba wana ba ya ko sokola yo zela itoko tala bata komba ba ye bazo sokola koko moko boye parce que azaki mama banda ko sala délivrance na église oko ndima bankuso ko bima yo mama oko zanga muta ko pako akolonga ako changer pampers. Bo continue ko bois kaka bana na bino. Pourquoi nzamba yeba ke famille faut ezala sacré, famille faut ezala soudé pour na yebi ke soko komi mukolo bana na oba ko kipe yo. Mais bino ba nani ba ko kipe bino. Nzambe zwa lokumbu parce que bana nga nyoso ba kota kuna na kati ya komba wana te. Sinon bele nga na zo lela pina mai na misu mais nzambe osalanga grâce. Que ton nom soit béni. Merci. Botika malam à suivre. Ma gros bisous. Live together bobo sanate ya bobenga ya ozo mobali ya bien moi ça bien bozala bien na 0044 74 59
62 52 17. Tous on a site de rencontres. Ozoluka mobile, Ozoluka Mwasi, Bengala Danoise, site de rencontres original. Donc bien signé. Merci.